lisipena lisipeze otikanga pe roi pétage beaucoup plus ça moto a tourné film à Jésus est-ce qu'azalaka chrétien doser la binokaka explication mokieka tout ce qui brille n'est pas l'heure il va se la vraiment tout ça là boye va c'est la Quand on a combien de gens au Kende? Mais il faut me dire ah, ça te fait un désert. Eh, la Biki. Biki? Oui. Ouais, Nina Moboye. Satan là, lisipena lisipeze. Boya, boyo kamakamu. Bolemba biso mikolo. C'est pas ça. En tout cas, encore on a Biki. On Biki, encore Biki. On a Biki, mais là, c'est qu'on a Maki. Na Maki. Antibiotique et le monazoto. Après, tu dois préparer bino pour moi ma case. Bobo mabiso pamba. Bobo mabo zelaka ka to expliquer bino ma mulere boya. Pe ko za godi pa moli ma case. Bozo lenga ba. Oh, délire mutwala mais s'il a un numéro lisipena. Otikanga pe roi pétage beaucoup plus ça moto a tourné film à Jésus est-ce qu'azalaka chrétien alors vous parlez mais bato bafukamela biso nyonso tofukamela ba voilà donc biso doser la binokaka explication mokieka tout ce qui brille n'est pas l'heure mutu omona ye na moya pasteur mais na buto anendo ah oui alors topesaka leçon bofongwama oleke boluka ko attaquer biso na yebi bozoluka ka film ezoya osala vraiment osala boye basela biso toza ensemble on est là to combattre te pétage est-ce que ngala na moyo zana moyo zana moyo zana mo pétage nde yango wana nde oyoka ba pétage et soupio mabozolo bozo koma bikoma koma bozela bikoma koma bajournaliste congolais bozanelo olobate bozwa kimia nazana elise bolengani o mwete bozolenga ngai